Capage TV. Capage TV. Paipai na matungulu soda na mukongole singi munduki andeko utiki ituri bane oya uti mboka ne makolongola ndo bunisa basoso banga bunisa basoso na mboka na bango ayawa lobe kona ndokangira ba suffit boss prêtre oyebi ke soda za premier citoyen ya pays koleka suffit so yo kitengam na beti lolo civil aza clandestin ko inda abalika komi na ngamba binene alibika munoko na babi camarade na biso yeyo soda ko kimela wapi tala bakoka lumumba ata sa fa pays bazwaka te ko changer lumumba ba monument njoko mutakufa na sud ana lobina meminga ngambo distraction to beli maboma sa to simbaki kisi congolais openda enfoute ya makasi pour délivrance maman comment dire yana madina Barcelone te na ba Paris l'équipe à 8000 km so ko manjo te no ko kelango passe ko le kafita na imana bakoma poponi akamwe anja ko yata la to couche le ko beba chana be pengle bonga fa ni sapa ko lo poudre pepso kende jamais bako ko tikelo ko bonga lo ko facture courant koko lo ko sembela mingi dipamboli yango yo OK filtre la titombola OK voyage à porte tomati balinière donc ça biso ka ndenge moko ole kinga na rien po nyane za kaseloka neti yanga ole kinga na ni comment na mboka toza batu baliaka bien te me ba wese so tonda mingi mwana leli pa 200 masumbi depo c'est étrange lipa 200 depo fulu na bino propre me wese chaque jour ba pepa masumbi yango ba uti wapi boko nakogende Bruxelles namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yokofanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi yesra yo la niene yo le tam tam. Nous, c'est la compétence. Et chez nous, du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame. Aneo, kumba bisona nzela lola. Aneo, evandelia cuire. Wifi à bord, mais là, là. Badroua Abisso Batutu Kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça, c'est comme Wenge Big Family, Néo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozanas House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozanas House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 ou encore au
au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. nalingi okula mokekota mwasi amona kimobala solo ye na moto otoni cascol kama mikolo namoni voiture manevre nandimi numero na mosala mpo namoni condition mikolo sa moto mawa nayebisi yo na badroit pine nayebisi yo masekite soko sobi yango eleki bavoiture ezobiloko na babetale ye mpenza base d'abord consommation moyen suka na moto adansi mutu tutala nozamutani pesa na kati ya République démocratique du Congo aza unique aza presque ma province nyonso yo mwana mama nazoka kobala zwa moto cascol bunda na mokaka 6 mois kosala mariage koleka député baza na matoi bakamasolo ya koyo bisoki na moni mutu na cascol na kisasa te komata moto ekomisanga te okufa na nzela tani kobandiwa mbasita mibali tout en poussa. Facilité. Et puis badora. Vraiment et les kelinga. Na mona na moto et flatenga. Ko batalelo na tiki makamae na comme na moto. Et puis moto ni cascol. Oh toi so kamata de chinois. Jeune garçon qui kokola. Tika makamba gauche droite. Oh te boulot ya boy. Combat de bon biso te moto ya boy. Et puis no moni amour. Eza na modèle pour sachet internet. Oh to ça moto yo kanga. Eza na 3 pinets, na 2 pinets. En plus il va aussi quelqu'un na 4 capitale. Eza na croisement qui boga ça. Na barumbu. Numéro combien? 33. Voici na prix à bien. Et simbi na ngala. En tout cas tout yo. OK. Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Koko teleza wat. Mbote na biso? Mbote. Mama Kapash. Yo poza. Ah na oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition ya kitoko Luka Oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bosani loko. Na bosani. Livraison à domicile. Na ndaku na yo. Na ba petit colis. Baye ko tikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonique na famille bozalaka na batama baby loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake ko tikela yo tina porte ndaku. Oredezo soki oyaka te Kongo ngake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany-sur-Orge. Maman Kapash, Oredezo, frappe na le, frappe na retour. Kapash Télévision, merci. Bozangi wa pasta mingi azaki vraiment na day. Na sûr que bateau ba benga qui peut pasta. Et ça la biso pena bien. En tout cas, ceux qui peuvent bo benga, il faut moi sérieux ça. Et ça la biso vraiment bien. Merci na ba o peut pas compatir ti sikoyo na mona qui vraiment ba mes condoléances. Ça la bientôt lingana surtout air à passe ndete ba rabana ba pena ba vrai. Merci d'abord au Balanda Biso na Kapash Télévision. Merci vous belé pour partager mes missions. En tout cas, Zambé a pambola bino biso sommes ensemble. Ma bémoro tezali. Passe ta bonne. Madame Kapash. Moi calé, moi des semaines c'est moi kilo. Donc Dieu bon par la grâce. Ouais. Donc Zamba zalo kumuka. Vraiment. Ebele. Tikaboy.
traka baba alobaka te masala makambo aboma mpe na motema esipika mpe baninga na ye siko bongo moto akoboma ndenge vraiment Capache vie il faut ça l'attention je te dis avec amour Capache n'a pas ce conseil sérieux mpe nazongelaka keba na vie to na bi keba na vie nazongelaka keba na vie kote ozokanisa olingami te kote ozokanisa balingi yo te nzoka bato na yo bango wana nayebi te soki oloba nini yango keba na moto oyo bosolaka na ye makambo malamu na yo soki ayoki ata na mosika tunaka te oyo mabe nde atunaka mingi namona yango ko omonaka oui comprendre kaka kotuna oyo otunaka pose information nini ya malamu na nga otunaki te koma nini nazopesa chema nazolanda pasta ya mibale bafamille oyo toza naozongela pete na biyamba ya bobo tobengaka bango baye na ndako nazozongela na facilité nazolanda papa ntango alingi akende epesanga tike salanga boye mwana mama mwana tata mwasi boboto yo lokola ozoluka sanfo oyebi na enanani tokansoka balingi na ndenge ya boboto zoka nde boboto ya piège naotoloba na ebandela na tula liboso na baki boye keba na bato fani na bango na famille mwana na oso batie soin fo bapesaka rapport entre examen de tebi ebimi makasi bino bandeko na nga mwana na nga botie soin bokopianga rapport ya nini soki akuti mwana na se boya bandeko na ye boza na droit kopesa ye soin koma soki na ye ngai nde moto alongolaki ye nye ozokotisa demande nde na mosala mpona mwana o nani koleka baninga bademande ya piège soko oza na mwa sanfo olesaka biso elakisaki ngam nalingi mwana aloka nalingi ye esalanga babien ebele mpo mokolo kozanga mwana opela kobenga na ye nazoba nopolele naoloba no clair te okosi te tala oyo naoloba vrai valgie alobaka na maseki mais eza série soki okutami na bafamille oyo moto akendaki église bango tu babima na kombo ya nzambe na monoko mais ozobombela mwana oyo azomona mamona mbwa mama motema mabe akosepelaka babiloko na bato ya libanda akosepela lamba na église akende otikela bandimi bamela akosepela na kati ya balabala eleki mai mama yakozwa ekolo mais mwana wana ya 6 4 5 asala ye nini na yina ye libela ata prie mabe ya mwana ndengaka na motema te mais mama ngo mpe na église aza diaconesse asaka bapriere mpe agangaka langue bandimelaka mpe na église babaka mama mokambi ye yeyo mais mwana wana azomona mamona mbwa c'est ça ana église tala je te dis avec amour bayaka mpe chaque jour oyo ya koloba mpo na mwana fo bandima mwana azoyebake baosalanga kanai mais mama aza mondimi na kodefendre nga wapi eza lokola civil moko akoya likambo na autorité ya haut niveau ya juge ya cour d'ordre ata moto yango aza na raison bakondimela ye bie cour d'ordre cour d'ordre nde bakokata makambo bango nde balati ya président bokonzi ata lobi likambo fo bandima babosani ke bino emele bozana bacarte électeur ozodefendre pays na bapesi na privilège ya monana mingi place mboki ekweyaka tika boye azoba nopolele so oyoki ngai biso nyonso toza na carte électeur Capache biso tu tona bacarte électeur soki oza na faute reconnaître soki oza na tort reconnaître oyo aza na raison ata bamédicie masanga zwi kwiti batuni question wana korépondre ka ndenge azalaki normal lokuta ata olobi yango deux fois kobebisela yango même tobetaki so lokuta makoto olobaki boye te ezalaki nde boye ezalaki nde lokuta je te dis avec amour la plupart bavictime baya na Congo bazomona boye kozanga pui oyo kozanga mbongo oyo bakufa na kasho alekaki mpa na bango boye babotole na moto ayeba te ekoma ebele kokoloba mpa nani oyo aya autorité mpe te ya likolo yo oza te na ndeko ya caporal te atekeli mpe moto ayeba na Congo oyo soki alobi abandimelaka ye asomba boboto na mbongo baza tala ebe na Kisasa siko yo wana enfant normal okodefendre pana yoka baka ya bato nyonso basangani 15 20 30 komi 50 kolela na bango nde mboka ezokweya oyebaka te yokanga parce tokwesi ni chombo wana ezango makama mike biro yokanga Capache na bana makama mike tala na bana bakuru mike yoka valeur ya Congo ebebi te ok babebiseli Congo nde modele ya kozalela na bato baza Congo ebimaka na manga sera Lumumba Congo eza lelo Congo toyebaka kala yango moko Congo kasavu etikala kasavu ngiringiri bato nde bayebele mekomi nonga yango oyo ezalaki na bandako boye te oyo ezalaka ndenge ezalaka toyebi oyo bakisami mpo na population est-ce que badepase Congo ekati na Braza jamais alors eza kaka
baoyo nde bazogere bayebi kopesa ordre na bakambo kopesa Congo esengo te tolali. Ok. Kapashi landanga. Nazolanda papa. Nini ngi naloba par amour. Omoni bato nyonso to babomaka nzoto mpona koluka Congo etelema. Bazongisa bango nsima. Eza na sport, eza na l'état. Naloba no clair. O soda kenda guerre soka zongi basundolaka ye. O kenda guerre te petebe ebele. Ana bibe na memi ngambo. Kapashi na soba no polele. Oya sala pona Congo batato ba nyokwama na misala tia koma mpaka. Ne bandela ba Congo belge bandaka musana bo jeunesse efutaka bien. Ti lelo soko toka ko 60 ans de carrière à service à rendre na nation na ye. Landanga bien. Kapashi ba papa wana yokanga na zobetelo cours ya facilité. Bolingi Congo ebonga pesanga matoi. Bomengo na bino bolia. Lokumu na bino bozwa. Bona kopesa solution penga matoi. Ni na solo ba. Boluka ko réconcilier. OK. Na ba o nyonso basaka na souci ya mboka ba servir ngo na sengo ko bonga te. Atake mabele ya bakoko na biso RDC. Asala ki na volonté ko linga mboka toucher belete mais saka na posa mboka nema e mata. Bo rendre bango ba mauvais service. Remboursement ba salaire de compte final bo fina. Ba impayé ba bandango depuis kala ba ko bota bana o ba baby boko seli ke zamfutement famille ndokande salaire ba tata bo baby sa male sabana malunga ezate. Yokanga. C'est ça. Bo couvra. Ba o ba betaka bale ba pesaka le par étoile. Bakome mikolo tala bango ndire batamisa bata no côté. O mwana bokani ba utaka mboka ba ko kweya. O tala o beta ba na le par ya solo. To tala ba joueur akala nyonso ya poto batika lokola ya bisote. Oui, bakoma ba monument kuna. Mama. Kwa bima mbongo. Tala ye ba o ba na boko tanga ba kombo. Na englober. Ba chinabu, ba lobilo. Ba kakoko mayanga. O tala bi o joueur ya solo mama. Soko tali ye ondira zakande mokati bilanga na mboka iko wewe na kisasa senga mbongo na balabala mais ye mtapesa histoire Congo ba betela katolo ke tole bi ebima. OK. Na olo bano makambo soko pesinga mato elanda souci ya batu wana ta ye kuta lobite bano ya boti ba senti ke tata za icône na na kufite meto chola malipa ya passe match mususu beta bango batala to gagner moi. Alors okosite bango basala ka batu bakufa solo bana yo makambo eza sérieux soko kufinde bako sala monima $100 nde balati lumumba ngambo est-ce que lumumba ndenga sana kota za soko la mukia kotuna makamba pays te akotuna na bana kasi na bana nga baza wapi bakoko natala tala bakoko lumumba ta sans faire pays bazwaka te ko changer lumumba ba monima njoko mutakufa na sud ana lobina meminga ngambo bolingi Congo ebonga pesanga matoi na oloba na mukonga na yebi na potoli ni posa mutu atake patriote a pays souci to mona baninga bazwa kima lokola bino na ebonga bozobeta bakaki bokoka te bomika koyoka nyonso c'est ça soki boki bakalkile bato batanga esimbi te boli kata bazoba boka pe matoi c'est ça conseil azoba atetanga esimba bata da na batie bino pe jiku kuna na oloba no makambo ko ndimanga te ya solo penza solo kinga kapashi original bapesa bilei na bataba moi merci comment bozo ko honorer bato bakufa ba campagne ko bimisa bongo ebele ba famille na bango eza bazo tambola makolo kombo ya muto ya bota bango mais bango moko bazana bazo souffrir soki bola musi lumumba tali famille na ko se presa abo akangela gouvernement akangela pourquoi bosela nga bonheur ben me bana nga baza bazo zalipa te c'est ça bakakoko ba mayanga inaperci soki sikoyoka siko Kongo ndenge linga na lingani elingi boy kapasi nati na biuta natanga te na kotika cours du soir na kangi moi français ko défendre bien sengi moi anglais my god neko kutana mutu mona beti ne kopa kotinga na makaro sana kende ko sala me faire du mona zokambo mbongo lobi na jeep so ngol ba keba wana zana mentor ya mutu moko likolo OK ko gangela batu na nzela respect ko to same bato basaka na bango musala moko jamais amona roulage ko finga so ka telemise pour ko telemise nga roulage za musana na ye ngana za nani eza pe manda musa teke wawa obeta tuka na sito ko batu nyos loko za mokonza to sana lelo repo ba telemisa yo te atang bakatsa bana mike class te ngana ba penga fale bato kisasa bakonza na oloba no kapash na oloba no original papa kengwa ya ko lakisa kando après bango ku bana sika donc kibokonzi na bango ebalani te ebalani te pepere na mona yango yana mwasi mususu oza na ye
bokeneka ville apamba déjà bandolenga kota restaurant kokotaka na ville bandole kolenga masa bokoto fa senga luta biloko asani ya balutu jamais okwesa kosa balutu pa oui papa osambe valeur neki ekiti memeka na wenza zandu pale malewa oyo batama na basimasa ya saki nebite soko so comprendre yango na oloba na yo batu misusu okabeli ye lupango ba marbre mais ayebi te ke batorshonaka ayebi te ke ezalaka propre na oloba na yo c'est ça namona motu mosusu bapesi ye wese oyo akofandela ya matusu likolo avasumba abuka kpu wana Congo na awa na oloba no makambo oyo kabashi batambola na saka farata yo yebinga ekenda kolumba eza ko otambola na saki ya nye kotoko teleme kolumbela yo kuna kabashi pasta kopesa conseil bayeba korevoir bato banégligent c'est ça bao bazala na bombo wana esalaka ti lelo kapashi eloko omoni zala na oyo eloko lokuta meti babiso bato donc na Congo tona soka bawa oyo ndimondimanga te mafunga kolonga na zananga koto tuna kokena osala pays nga te na timi nake Braza na kosa nanga pe nake Angola nake Gabo wapi pe pays toke oyebi ke soda aza premier citoyen ya pays koleka civil so yoki te ngam na beteli yo lelo civil aza clandestin koyinda abalika komi na ngamba binene alobika munoko wana babi camarade na biso yeyo soda kokimela wapi trace basoda ebunganaka te bakotaka na air wana basoda mobutu na baka garde civil nini babenga nini dsp batimela bao ndenge nini teni soda longola chapeau trace longola botine trace mbila ye gachette place batiraka bayebi soda po akende ata bakongo fasenga feuille de route mais pays na ye feuille de route ya nini civil akokende centre me bakanga ye ezalaki vrai citoyen soda si nalobi okomprendre nga soda ngoya awa yaya naopesa ko bapiste clé nazo comprendre mais tala ndenge bazalaka un peu négligé olobi bien na teni ya kolata linzaza obi soda kozane na PTT teni kaso eza propre epesi okwa feta monene ki oza na pete bata ndenge oleki ondire badanga ebidanga te badanga surtout ya nzelo bakanga oya bamama dusuma basoigné bango ata teni ata mbongo eza te naokaka mawa esengo bato bakozala nango na pays tomemela yango wapi c'est ça ndelekelaka nga kapasi nga nakozala na kini ata te natongi 10 flat nabimaka natala ata 30 personnes matama kosilabakufa nabetaka toloke ngane na abi eske one nzambe alingi koleka bango nakokoka te po me nakende koluka pays nini nakoki okuta ata bato majorité baza na kini anabatama vraiment nakoso te kapasi fo na biso même million aliaka mboloko nalemo mpe kanyi mwana mboloko atali te waza nano bebe kende lion te waza mwana moke kende namona yango koona documentaire tomona nyama zanga mawa akendaka eglise te me ayokeli nyama mosusu mawabi tokoli nano te kende mais koma na Congo tala église négligence église on va faire voir bato ke non tokende mabe ote bato molimo te mpe molimo bandimi nzambe ezaka soko osambelaka loko obonga to obima so baloko opriaka malamu te na edeseka soko onginda to opriaka te moto apriaka mingi yeyo ata osambelaka soko obonga te lisuma nyonso ya yo oyo eza mfutema frère aza mfutema obike bagene tokotaki akotaki te so akotaki nde azwi mapamboli feza akotaki te nakota moderne c'est ça est ce que kosambela kondima na ngai bakoma yango lokola na tricot bomonaka publicité komi na 30% vraiment est ce que kondima moto mataka lokola telefone jamais et alors nga na nzambe na ngai esimba te nga parceke bino batei ore boluka koyebisa baoyo baza baresponsable ke danger bozomona mpo mboka ekende na danger te betaka no okoeloka pema te bobamba te
soki bapesi oyo yo tie na poche omoni ke ngindi okumisi mutu wana mabe azosala mpo na bato maotiaka okomika so bokutani okumisaki lokwa management or mosala nzambe azalaka na parti pite na parti ofo ozalaka okoremarke mosala nzambe bacorrompre na bato minene so omoni babola okomi nde kowola bango kokimakimaka bango mingi so omoni bakonzi kowela payebiki bakopesa mbote ya likasu or non fe mosala nzambe fo boyaka kutu mabonza bato minene non bokopianga te eza corruption bokende mbongo bopianga bobongisa nango mboka soki bato na bafuta mita bakopesanga badimi na bango tokomata nzela moko wana ya Congo jamais baozwa me nga nalobango nalobango mpe chaque fois nasengaka bamboko mpe kotikelanga bikabaka bate vraiment ofandika boya kozwa $10,000 nakotuna banda na 2013 bima na CNL ozalaka wapi c'est ça tika po bapesa anga bandimi nanga oyo bike hotele mpe tekotinga leka c'est ça mama nabeta lisolo beta papa on a l'obéissance c'est un peu sérieux au moins na tango ka na bible mosala nzambe moko soki Eli fait la zakana second ay Gehazi homme muta politique azaka général na kala Naman azaka malade abiki hôpital esimbité ba mimi pa mosala nzambe a prier ke na maya abiki ay ko pesa bo mengo pas général et pas général ko pesa bo mengo pa mosala nzambe. Oui, pour moi, c'est un peu de temps. Je suis allé à côté de Dena. Aboya qui te po azaki. Aboya qui mbongo n'est pas dit qu'azana mbongo. Azaki ne piake. Aboya qui mbongo wana te ko pesa mabe. Atala ki modèle até ya kabatu nde ba betre ke ba plainte passe na bana nde balala kanza. Parce que yo za autorité bo bimisa misala te po bango ba futa mabana mabonza. Comme que langa mbongo ebe na moni ke na zumi ba tbaja hotel nga bazolela. Mosala nzamba kabila bandimité bandimité ba soko pa pe mosala nzamba ya nzambe. Mais atali habité so na zui na favoriser na boya pas sentir que le quoi ya boy so gérer pays mabe to que no bongisa po batwa ki kimia tala lokoso tant ya ki second atali mbonga lete ki akesa ba tindinga na zwa na zwa bela lepre do moni tilelo e bela ba sela nzambe be kristo so mona je te dis avec amour bana lepre makasi bana ngo na nenga kati batanga na bango bible baza suna to bana bobota bolingwa nzambe te bazaka batinda mi nzambe ndenge bayame baboka maloka ba Saul ye moka poni ye moka bwa abwa kiyo otikala na formalité donc na lo bano makambo ndimanga okosi te pasteur ya openza bandimi bazo compagnie makambo na lo bati bo bambeli babola faute ya pamba bango te ba forsaka tous les babola bana kongo fo betre bango maboko comment basala kateme bazo bomba basina bana bazo lia tile c'est ça comment ko finga jeune garçon 30 ans goigo moment ko pesa ki misala sala te mato bo ma vie na ndenge na aluka o wana ozana mfutema ebele comment yo koti na tongo 17h3 flat o anyoka mina musala ki journaliste 4 ans komi engagé 5 ans kendo tala Libanais oya uti mboka ne makolongola ndo bunisa basoso banga bunisa basoso na mboka na bango ayawa lobe ko na lokangila ba suffit boss prêtre Libanais so ko somba paipai na matungulu soda na mukongole singi munduki andeko utiki Ituri Kapasi na bana makambo yo. Okosi te papa. Ngangu kolo wana na bisi balamba soso. Oya ndako. Soso ndira ibaki. Na simi mbei na ozela bakangila nga soso. Ka pembe na soso sa telema ndo pepe mobala pepoli mapapuni tu. Soso oiko baya soso. Paka kapasi na moni bapanzia soso. Ngela ndani. Epika babo maite. Ana kama kona bi na biso. Soso azo traverser un moment difficile. Soso. Olé souté. Na umo mwana okane ti mwana suka na biso. Na koma sabo olambi bo chai pe na pa. Kaiza kilo hein. Makasi. C'est na Congo. Natalika soso. Oseke kenda. Yango kokoriko ne ganga makate. Nzalele ka. Bana musabiso sima tongo te baza wapi. Sabino. Tupanga ba méchant. Ça t'a rappelé méchanceté. Ça me dit non coco. Ba vanda. Moi bima. Coco makamnanga lo na tata ka bango coco nyamo. Gala le ka pemela saison ka coco. Baninga basola mi ba le coco pa moninga. Ba so ba nyama na ko fande bango ba bolole ba coco. Gabi ego eba. Mboko. Totika kana bo misere kete de babunda. Ya misere te misuso ba de babunda.
atuka Kongo mawa babanki bakenda bamabanki makakala bapungupungu bao bataka boyini linga kwanga nzala mama nayiba kote bakenda te ntuka bakenda okati ya brasa kutambudi toke pema na ngambo ekobonga tokozo oyo mpe bakote oyo lettre botindela biso ndambo toso mboka ntuka Kongo nana kotikala ata bambwa oyo babundaka te bagangaka te omoni kala oyebi yango kala mbwa oyo soki babiyinga bitumba oyo mwasi na mobali basali bolingo lelo koma soki mbwa bina moni moninga oto babunda bayambani bakende batalani bakende bafani pembeni bapesa na barapport boni chez bino nga kuna mwaite sala tozwelanga ta place epa na bino na ya yebisa ata mokoni oke ngani ndeko nona tata mwasi na yo tokoma ta da pa moningaka yo kutu oya bien yo moni bamva misiko batuma matoi bakomaka abo ezala ko ndako mopaya kaka onisaka motu soleki pemena baka nandimaki te bosanga boye nandimaki te naza desi na lopango miku ezaka su te kala ezaki moto afa kota lopango fa kima mbwa eza su te me mbwa komika mbwa nga na komona ata na moni mbwa na mosika etaleli kaka mbwa elakisi ke oye na mokuwa omona mbwa etali kaka ke ya koleka na yo nalikama no te moso oyo apeti oleki mbwa ta mbwaka nasani mboka ndenga Kongo eyimbi ye mboko oyo okoyeba boluka koya Congolais okoyeba leka Gabon leka Tchad yaka mwana makambo eza opia rapport réseau perturbé bana mpe makambo mpe perturbé nga na remarqué comment na mboka toza bato baliaka bien te me bawese ezotonda mingi mwana aleli pa 200 masumbi depo eza étrange lipa 200 depo fulu na bino propre mawese chaque jour bapepa basumbi yango bauti wapi mboko oyo perturbation routière réseau climatique na réseau mboka ye Boka baby. nazopesa baku en tout cas okosi te nga na tala omoni nafandi na tai na bino eza kapasi nazopesa bajeune na ngai bakinois bafrère botalaka famille boya te surtout ça botalaka condition ya vie te baklasse otanga botalaka baklasse otanga te tika français na wana bomba bimisa français na lero boza bino na bino bolukela yango solution kote toza oyo lero oyo eza lere ya camouflage nini na kosala mpo libumu etonda naoloba na bino polele tala so oyoki nga na ote original age na ngai na yo toa seri moko olekanga na age to petit etalinga te solution makambo ozomona ekosimba soki mokolo kotola yango décision nga ndenge naza awa soki namoni na gauche esimbi te nakendaka na droite meme na match tomonaka joueur batie na 7 soki esimbi te akendaka na 11 susika natala kote na kotyela b mabe na yo coach atie na terrain mpo tia biso tuna entraîneur natie ya chimiki to munduki makambo na ye linzanza oye na mokili koluka nzambe ntango otambolaka nzambe te obungaka te biyoma etali yo mpo na koluka vie simba olukela moko lipe kopesa avenir malamu oyo nzambe na ngai alakisanga direction derrière na bino omoni vie koma yo kolo yo obebisi vie na yo kabila mosusu faute nga soki esimbi te eza yaya nga soki esimbi te tata mwasi abombaka lokolo moko alobaka makambo mike tala omoni nga nakotikala jamais kokende mitan soki alobi ta siffle te nga lokwana na makasi na terrain nakozala na terrain namona kutu joueur baninga babandi match batie na nsima mazoti aosilika pepike faingani na banda bavie joueur kokuta na terrain bango oui ke bana moto bizali banda aosepela faux goigoy alingaka badépensele ye memeka botambola makolo mpo na mbongo aesprit mabe alingaka mpe na nyoka maloko aye bagoigoy nalobaka chaque fois nga mpona kutana bakopa ba 8000 francs nazolonga bapoma tete ti lokwa gare centrale na moto ameminga aller retour makolo tokebe tosali kope tozwi 8000 naomona si mpona nga 500 francs tiki ondire na bebisi mbonga sukali na mampa mibale mpona zonga su makolo ntango nakozonga sikoyo makolo na kongoli de makolo wana ntango nakota malewa 1000 francs wana sikoyo tike na ngai le retour nakoti yango na malewa nakolia sikoyo mpena nzoto ezongi normal misisi etelemi sikoyo bantikolo ezongi wana kwa natambolaki nakotonda epesi nakwa mabibi nalamba ntango nakolala boye kimia je te dis
na mema fi na ordre pe comme ça nga place na komi na bongi pété mais na ce qui ozo la mingi na Congo par rapport na nga c'est ça na lingi Congo ko le kayo to lingi Congo ndenge moko yo omona ka ba faute yo bika mabe abad oya ke compagnie so na salaire muke yo wololi yo atana mama na lo ba clair surtout ça ko chola baninga mama na nga na moni makambo na ba jeune o asala ba foko ma solo abale na musique ama kamero ko le kaso le 30 juin boite ya chelongo misu azo konga na pe ko sala de contratication asomba mais hier mon repreneur la bila ma camille ko sala 2022 si là a éviter pona ko tala fina a éviter pona ko tala ba champion azo compter mutu na nga kendaki jeudi vendredi asala ki boya koya ki alamba ki mabe tala utela mbala take simba kite ya ba totali bien bongo ya yo c'est ça wana kinwa azaba casse dango c'est na telo que ça nga souci tika to tuna kabash na kotika la jamais ko zala arbitre via batu misusu na kotika la kwa supporter tena comme équipe vraiment supporter la taka vares mais ce match ici là j'aurais pu imiter oui ouais j'aurais pu matoka inate oui mais supporter la kena na combo équipe ko le kaye comment dire Real Madrid na Barcelone te na ba Paris l'équipe à 8000 km so ko manzo tena ko kelango passe ko le kafita na imana bakoma popoani akamwe distraction to beli maboma sa to simba ki ici congolais openda en fouté ya makazi pour délivrance maman ngole na tomboka pourquoi journée nange koti mbongo te ya to tomboka ndepo bachaki bia corner équipe pe a été vraiment ayo ko banka tanga bandi ko renyenda ku akumisi na komola telongo pile ko équipe na ye équipe nange poli bakatanga kofo na lati pili tango Barça pour rien aller ko tout temps a pété ça qui tena beta mo simbata pa tumolinga bololé na ko sa auto moni bino boza bato boko kufa sans motif bozo ta pays kaka be ko perturber ba famille c'est ça faut bato fele ya mo bola za muto ko kunde suna cercueil te bo tipikeli puta kwa musulman bo boa kena nzela tika boe oui akena na manka mais bino nyosa rembourser rien basa la matanga te kuna separana bati gane na mort oza nyonga $300 te sa matanga to kinali bino bembe bokunda bobwaka to bika sa ku akufi kapash papa nga na joy tala angaye vraiment tala nga bale ya na bale c'est ça si na peut-être no checking na nga je te pousse na demi-finale corner ni komeli nga na suka on ko pesa c'est ça na ko koma na miku elembi na ko moko makoko et puis anga ta raison maman ko landa longende makasi ezate tala ba papier bele ba wolo ba na nzela ba bota ba zama wa sakana a kontaka na ko bongane pa bato ko ba yaka ebele soki esimbi tena ko kwela bani baninga o ko kwela baninga pe kilo nyoso soko memi tiere moko ba lembagele ki kilo ki babwaka abima yenga okosite papa tika sona zite ya nanga senga zite aza otomoni bana ngate nde bazola ka bangwa char omoni ngate ndenge ndoko nangaza so bosani mukeye ko saka ngate omoni député omoni ndoko kuna abeta kana so na komba bande ko memo ko dangereux so bakabele foba pani bande ko tuba sala vie no pesa mona ko babe na famille na bisoka ngami ndo amona ngalo kwa le sheki ya ngasi na ke partout bana sana bantu bana poto wa ngam tokela ta a compta bongo nzo ngande ba compter kana mutu te jamais da mutsamba lo ba bongo eza série oui kaini na belle kutu tata moko mama moko me ba bomana bongo yo madame na va kutu na kati alo la témoin te me di ba le moi ngana yo allez biso ba dossier kolo mokila sala biso ya ka futela wapi c'est ça bateka epesus ya bango bateya yo yesu aza bebe bakimisa Égypte mitangaka sauve monde so bapasser alo bangama bani atikala akolima alokai kosauve mokili kosimba te bapasser alelo sagesse ezangi bakabi nyonso na molimo risque yana makambo mosu prière te c'est la sagesse ya soloko mosu prière te bakosa beto trop so oyoki nga na te original makambo ya nzala Congo ese na prière te nzala Congo bima affronté je te dis afeka mo o guerre kuna tosala mabondeli koto mabondela nini isa se raté bango batera bino bien vraiment saka na vie na bino makamba clair likamba prière eza likamba molimo bakotela yo te baluko na danger te ok nzela kokende eza dégagé mais na makambo etali kozwa mbongo na maboko kapasi olia molimo te nalobaki yango awa anje koya tala to couche le quoi bébé tiana be pengle bonga fa ni sapa ko poudre pepsa kende jamais ba ko tikelo ko bonga ko facture courant ko loko sembela mingi lipamboli yango yo
na bana makama mike solo kinga na hotel original kolo mokili asala ba saison manga eyaka eri moko ekei moni mabele so tout moni mabele ebele mondo eba teke elangeza wapi mvula wa mais c'est comme quand elanga ba makaseka ekauki tout mola isaka ndenge saka na mvula so po tout moni na mvula pa eyam ndenge nzamba tia mutu na mutaza na saison o ba église balobaki soko lekina ndenga bitumba o lisuma non eya na mutu mususu koleka na kwata ba président omoni baza ba président ba sepelaka me bana ba isoro bakutana ya pasi tena na motema ekolongwa te pasa mutu avec akuta mona te mazana ba souvenir bongo yo maga mona te bate yo bate bino mabe moi te donc ti baba ta mona te ba te ke mutu alinginga te ata lo ba te ebi ke batonginga ba mama bate basi ya basirika ko mama na biso polele osirika ya babeleki ya bato abitu makele bimaka te na bana makambo so yoki nga simple omoni vie ngana tala omina yoka mwa kapa na kotikela kopesa nzambe foti na mokolo te satan aza na ye atiaka kate aza na ye oui mais nga na ye quoi c'est ça natali bahistoire ya hitler nazala te satan azala tozoi na bible no bateye biso te satan azala tina koleka mpe satan akozala tina nga natya eka ya nini mpo nazwa mpenza vi na ngai nalukela makambo ngai na kosala fo natunaka satan aza pi mpona boya kotambola epa monana te na kozwi na komini nini oyo na biso clair kosala boye te bakonfute yo oyo makambo ya satana oyo makambo ya satana makambo ya satana ndeko nanga bateya yo omoni mokili oyo boyebi vi te vi eza ngano nde totala kapage esengo mosu ekoleka esengo oyo oza eza te kobonga ya ndoto te olala olokoti mbongo olamuka maboko okanga so otimbeli okotoka nti bayibinga okopanza mbetu pamba zongo mpena bio ezalaki likambo ya ndoto bayaka na mokili te konga so binanga basala mokili na ndoto na kosala bakamia etambana mapata mpo eza makambo kokisa na miso vi eza awa conseil gratuit omoni yo mpo olongwa fo sibi okomema nzoto na otina final soko okokilipa kobomba yo soko okokilipa kobomba yo toko komilongola vant bakoseliki balie yo soka yo okoki kobomba yo te otie 5 litre mozokende mwanda okosuka awa na madimba ekotelema kami ekufi te sa tesi oliaka malonga tokufi prese mpo ezangi koluka me molimo ekoti lola bateya yo vraiment bagare neti nga challenger natambwa na coupe bowolo me libumu etonda na pile mutati vese na nzala makasi yeba kongo ndiki makambo ebele mine tosa ngai te ngai yozokufa nzana sa maseki bateyi yo mabe makasi nga na lokota mikate koteka na nzela naye bwe na 200 nasa mikate 4 na sekweya ngatuni ngape na banga tembe mais bobebisi marchandise bepwani bako moteki wana bazwaka te na ngai nalongwa na moto ezalaki ebele mona moko elongo ekwei yokanga 4 yoka papa ezaka yoka kuti omwene yo moke ezaka ebele nanga sia motema lipambolo ezaka nzambe apambolaka na bafaçon différent obunga te batakisa sa bamitema baningaka moto abonga te ekwei na place ya mabe nasamtanga bi batraitre bato baboya kongo ebonga bango oyo ekwei na mai wana ngama sia motema ekwei na mai toyaki mabele tokozonga yo 1 2 3 4 natomba na kena ngo pembeni nga moko mopepa monoko eleki kwa 2 yo pupola yo epuis naoli yango na otala bango loka moto asambisaka na bible po asala lisumu ta bambe liba nalaka yo naotala bango batraite eloko ya boye natika ya mibale na pupa lisusu natika tika te yo mamana okosombanga ekoki desa ezongisi poko yo ezi da 4 bonus akongabela notambona basache ya pembe na poche ndiri bapina rezere namoni kaka pompi na tie na se atobe lokwa bibero kantite ozoyeba te libumu plein miso efungwami yo anga nzasi ko basifle alleluya atikala boyo po badosie ya vie yo ozeya kongo na baplainte ngai je te mani
j'ai terminé les études là. Yo, comment ça les études en français? Ça va. Quand on dit quoi mission à TV, bon ça gouvernement quoi. Oui ça va kwata. Na linga ko tamba na bata français te so batanga misala. On même sur ba copie quoi ba gros mot. Tika boye. Toi ça comprend non, moi moi ça bagage intellectuel. Moi va c'est na tout. Moi ko te ministre ba la ça. Ngaza ina G4 ko le cahier G2 comme ça makambo. Pas ça bongo. On so yo que bien telo ye. On fait ma pique. Nanga biso so ba fois. Bokotamba omoni makalme kuna moni pera nde temeli mangote ke ko tsa demande ndena compagnie ndeni esani waka ekangami ko chapwa pa 2000 bi ebimi bokotamba boke ko pesim te boso bomoni njeta manga we bima libana ba manga e ko itro bodame se ko inef bokomi kote koteka Congo so base retourner nana kinana yo c'est na ville quoi puis batiela ngo kalkite so sa piaka okosila matama lokwa pine sili muke o mboka te soko sakani na biso vérité si okomituna o nini ngai ouais tala RDC soko moni yango faux ekomeli yo faux omoni Congo bien ebimi minda okombana ngaka pasi oui kanga miso za lokwa aveugle eza tekeli mutakala lokwa moni bino te mayoka bino soni exacte kebi vite makasi omoni ngai nzambe na ngai azali tala eloko bolobaka nzamba sasala oh sasala papa nzamba sasala depuis oya mokili asala okay loka mpe nzamba bombi yo nanga biyo ma oyo nanga tosala sa to prier bato misu balakisa biso misapi metilo nzamba tiki oti tozali sikoyo ozokabela nani faute na makambo etali yo mpo kosela ngo nzambe c'est ça kobomba nga na za biyoma na nga atikanga namona basantu badaya nga mutu lokola nga partout natambolaka suma na nga na nganda mais ti lolo titulaire mais pona kobonga fona kabela ngo su nzambe ona obonga te po nzambe atikinga non wana eza yo olingi organisation te mabe na yo soko za piaka obetaka baida bien soko zima $5 $10 ndongo ke lochama soko na kiti ya bar mutu kotindo azate obosani ke pesa na passe wana tongo zo renyo si sa face be ozo sonya makama musique ndiro ko taka concert tango koma pia ko na tangale kaka yo mutali boso telmeli gouvernement masolo ndere manyama na rataki na butu mais faut va changer oui binga moi faut va changer constitution faut pas longola yi o mo tala mbongo tika na loko ebungi mama toka yo mo sali dépense conseil pour mona banyongwa mapa o kama mutu azokola mais vie zotika nzambe ka sambisa ka mutu OK oui biké ça oh na auto original satan akate mtakanga na nzamba kanga OK atali oti ozo sakana bambongo on mbongo zoka mupepe soke ye ya galère nyo sotere moketi etiki eke côté mususu yo soko moni ozui oreba technique na kembaki 2 mois souffrance était angana fungola copie cabine voyage en nzela mai na te ke loko pona gérer rien soke yeka osim na mboko ma mukabini zoto na bar obo nazo bana makam comme kila zota asengaki abonga tala na pesa ka $50 100 awangani ye même kolie ça epamba boy abandi kolia biloko lokola misapi ngaka kabi kotoyo ngaka kwanga mingi te so pona wamela 4 bière mbango pona kolia akokite nzamba totala non nzoto na pesi alesa kango te mazo sengela ngombo mbongo pasa nango aloko kuna na moto kufa akufie yo est compétent même la m'entraîner attends je reçois tourner mingi mazana poste té oui waka na premier mi-temps bima c'est je na premier mi-temps yo vi nzamba ko sala osambeli te souci nzoto pesa yo na souci batatikeli yo nzamba ko sala si okenda ba ko mona compagnie tali azumi pesa nzoto na compagnie kola 3000 francs j'ai poussé no roka soni te ami koti cop tala 3000 azo na ba 5000 na fin du mois na semaine abimi na 17000 na talena alungwe ba nyongo 3000 pa leki maleo ate 17000 akena ndako petit moko na pala kabele 1000 azumbonga bando sala économie moko bomba na mwasi mapasa eloko boy zamba bina chekena omona telo 1 mois 2 mois 3 mois omona ce qu'on a permis bando wolola omoni abetaka to la sukita misela ko mosala nzamba babolo kana saki bino nyonso bomona omona ka be paf azui j'ai changé portero journalier nzambe ninga sala okongeza ya nzambe kobongeza lokwa kokola ngana lesaka nzoto na sikola ngame kokola ngamoko na ye habité yebi ngate mena zaka nanga ozobora ozonuna mandefe banda moko na kamati tondamba ngana yeba yabika kolongola kolonzoto nga
Pourquoi on a photo 2001, 2022 différent. Nazo senti que ah petit à muko. Mais nga kolonga tina sole comme na yeba. C'est que c'est nga pe na bingate ba pesa nga ndenga na zananga. Obonga na pesa yote luka kaka batele na ko bonga etali yote. Et c'est glicité. C'est facile. Et c'est glicité. Église Par la langue. Église zande nzambe ba bomba. To sambelaka. Oko prier tina sa so tamena des de passe pas ya pamba. Oko prier te moto si maka nzamba sala na miso ba tu fo église. Mais na fait tom tabanyi nzambe yo. OK. Ate yo ah. Ya. Si. Et puis pour c'était au côté terrain. Pas les mathématiques. Aussi pas les thèmes sont melipem. On va quoi? Yo, coach. Nabima. Maman. Pas tu sais que les qui au Sénégaliwa. Ah. Obunga bango te baby poste belé na mukili. Eh. Ok, mais ça t'a fait du monde. Nakufana na kende okende wa. Sala wa yo. Soko sengi po okende te. So sengi liwe kimaka. Ngana kenda Angola. Na yeko mitika ba refulenga ba betinga film ba zongi na cité. Ba bizane to ko kanga bino bongo to kanga yo. Na yeko mitika yo fere ko miboye. Ba betanga film. Ba bima kende wanga. Ba refulenga zonga. Gabi ndeboye. Ba boye ko zomsanga. Gabi oh makami. Oh, bongo bazong sa bangu. Bango baninga ba ko kanga bino. Yako mitika zonga kuna. Oyaki ozonga. Mokileza des ordres. Mokileza des ordres. Mboka ote. Mokileza compliqué. Yango lo bi a pasta ke. Mabelinga makere. Nazo peso conseil fait. Voilà raison. Conseil gratuit. Des ordres et ordres. Mabe, moni mabe. C'est l'isum na mabe bagangela ngoti. C'est bagangela comme un crédit. C'est une normalité. OK. L'isum soko moni bo chichete bo bongisa mona c'est mon affection. Akondi mamba pa ko son. OK. Kolo mo kila chichana to balakse muta mabe. O sala mabe ta bambeli ba. Libanga. Tout ça bine ka kende ko songela. Pas bi ke ça dambeba. Mais yoko biso lelo. Osai ba kwa nini? Alumba kuna mabe yo penda. Non. Soko so bana mutu bozo comme c'est mangbonge tika la dibela. Ya wana bisaki bino masume soko makokoto alosu. Soki esiki na nzumba longo na balutu te, okobebisa balutu po toboli nzumba. Yaka na mai so patika mona mira ta 3 heures du temps. Ato bengi mwana mkiasa bwa ko mwana soko bwa tina makokoto ekwei. Koni esi conseil ya mai umeliti mutatungise tale na mata. Aina ke malem. Na ko gangela na ko tobola nzumba. Akele. Facilité bate ya bino original. Bocha batu mal à l'aise. Nani azanga lisuma tombola musapi. C'est ça. Comment besoin na fuvula imam mbongo zia muke comme ça biloba loba. Makasi. Na ba partenaire ba boya to zakana besoin moko. Ola la tolali. Ola na mbetu kitukwa la tolali. Ola na komina kitoko komina fokana kisasa. O mati ko la panchi kitukwa la tonimbi. O tambo na ba $100 na banki ngaka $50 nchaka na poche ya banki ezane sengo ko tkoleka mutache na banki. O somba camion na mataka de saisiti. Non pesa ba pise ke ole ba shawarma ngaka matembe na bana na fufu tokoton. OK filtre la titombola. OK voyage à porte tomati balinière. Donc toza na biso ka ndenge moko ole kinga na rien po nyane za kaseloka neti yanga. Ole kinga na ni. Non pesa ba piste. Oh, biso za ye balinière. Mama. To katisi braza. Ole kimini na brosse nga niki na kekele. Non pesa ba piste. O mérite ba neska fenga medicinda. Nyoso ka bulu kutu. Voilà. Na wala bana ba sérieux problème. O wala magi na resho ngala na moto bakoni. E peli kaka. Vie. OK wenda supermarché ngana ke wenza lusa. Yaka na mbwenyo na wangila. Ebelaki. Anniversaire mwana ngana tindeke na poto ngana anniversaire mwana somika desike na J. Na bali bana bido malili na pesa mwana bakopo. Ese mwana bangwe osakande mwana batu bauti poto. Tata zo bazala kate. Si. Zo moi si en charge mo bana en charge. Vie eza otalo zo sala. OK. Soko lali o luli ya baninga otenga misi ayo koma disqualifier. Talo zo sala donc koma na rompo mona ke na komia. Conseil gratuit. Kamia kizaka kokota na banda batafite sito ko sai taxi accident. Ya soloko. Kamia kizaka tika na point. 4x4. Désolé. So kamia doublé ko saka ba client. Bango balingi vitesse bataki te vete batu bakufeke bele yango ngana ke malin. Malembe. Tipo ko manese. Apusaka bien, njoka saki na pas. Na pas. On a le baginde bango boki. Okita. Ya ba vie. O mobala ndai na famille. Moyen. On va betra masi maselo ko memeti na liwa. Tika boy. Oui. Quand tu m'as pia côté, c'est un bon monde. OK, oui, ba Thompson Elemba. Et on a pas ni ba kosinga na mwasi ya wenze, c'est la mercredi.
va les oppousser. Si bon nous yo yebite. Kutu moi ça comment c'est personne ko c'était moi loka bien. Exact. Bolingo koli. Yo za wapi? Comme kasi kwa nganga. Tala mboko. Oh mboka te. Ya mboka moka technique. Makasi. So ozana bana lokoso, mukona moza mboka malunga te ko lingaka te afa balia. Basanga komela mai. Ba mena no mai boso. Pour faire une belle somba nguba sans faire 4 bon 4 nguma 4 nguma kwa communion. Après ko ça bon non ki manja tina ndaku. Tabo kama papa pecha mai. Donc comment ça pire te bakanta kwa secret. Pesa ya mo. Ya moto. Tabo komela mabumeto ndio ba mona mbimbi ya peche ça menzaleki. Ekimi. Omona mona zola la simbi fufu lo kwa mwasi. Ba ibate. Olali si fufu. Yo comme. Ba mwasi de ba na mwana lala simbi fufu kimate bakolela ngango sasa tuna azo mituna zaki na nzale kimelini nguba mama kangiri bumuna mayo koyeba shemo yo ba peso schéma technique mais ba ta n'importe ba voisin exact OK bana koko même ako éducation ba senga kate technique de guerre c'est ça mboka zo ya bien na Congo ça c'est la vérité tala vie ezana ba schéma ebele c'est ça ko mayonde omi pesi na makambo ba chongo la vraiment ko linga makambo ba tu peux pesa leçon au kima to kozala danger na yo fait kimi sanga nzela na changer malamu na yo fona tirer les choses ndenge pesi kimia mabe na biso ko bonga na yo fait comme sanga zuwa c'est ça fona kango passe na métier moko te Capaz de na ndenge na ye. C'est ça. Mais que les passe. C'est que na changer alungu batie mutu msusu e ko simba te Congolais. Congolais. Afrique to sanga réussite po tolingi malamu bato progresser te. Biso na biso kaka. Biso na mama. Mundele Fayater. Lumumba kufela wa. Babamela mindele. Ai bano kolele. Lumumba kufa na Tchad te. Tika boy. Kisasa. Lumumba kufa na RDC. Azaka premier ministre. Ai bana kama kasi koleka photo. Mais alalela babamela mindele. C'est ça. C'est boboyaka okangai nde akufa te. Kongola kangi Lumumba bomi Lumumba ko seli mindele. Babolele baba likambo te. Oh pardon. Yami monsieur pas. Pardon ani. Net boboma ite biso. So yo kinga nzamba pambo. C'est ça. Tiaka original. Vraiment. Moi na vie. Kapash zala mai. C'est ça. Ko sambela et kenge. OK no sambela vuvula ite. C'est ça. Nzale prier so bi prier te. Mingi ba ko prier nzala. Nzala. Ba ko pambola mate. Ba ko nzambe nganga. Nzambe nangola kenga na janvier. To komi na juin. Yo le bibano balala kanzala te komo ba makamba ko lukane sko na le bagina bibe na dete non. To tata na Jean liquide. Bona prier ko pesa nzambe ko za mbata molimo yo. Ki bolo ne talinzam. Ki gogo ne talinzam. Bana bazaka mitumi kila te telanga na wolola mi ngaye na suki. Wanzo ba betama to le kitina nzala. Omona mutabe membi loko ne pourquoi le kakanga. O biloko kolia te. Parce que kimuta sambela kwa damakama mabe. Pourquoi ndimi ape apengwa. Pour zotanda kwa chrétien. Nazola nzala tikimana pe na pengwa. Pourquoi pengwi. Merci pasteur. Ça m'a pas bino. Pesa mbote ya baote swala diviso de lo. Mate ya kitoko. Ngate le pete base. Vraiment. Oh te. Aza ya ça la token. Vraiment. Ko kito kufi. Ko teba ninga kakate pour les anapas. Comment ko zanga no komelanga kilo. Boni boyoko. C'est ça. Ngate na guerre no ki mana mona. So tomba kanga sofona bwa ko mwana. Oh, tika boy. So ba bomse mbale kombo ici. Si. Yo kufanga na kene. So na zuma si mutu na tese na pesi komba zambe zaki ya yo. Ba mutu. To da biso de kombo ici la tikala. Papa dae na zoya. Dana ke kuna le zem. John Ituri. Kufana Ituri. Omoni mwana wa ndo ya kufana sana. Na tikala to kende. No. Na lo bana yo ngape na batato te yo so che fufu. Oh, sana tata bana mkia bacha ngate. Na ali anatika bozo. Nga bana batataka. Tika boy. Na iba chali ngambima ngocha musabe. Boko fina koleka porta mutuka. Mfumba yo. Etenga matayo okay wa. Intouchable di. Ngingana kufa kwa tika orphelin. Pasteur, ou bien moi si mitif olamba kama be okosa bana ou bien mana ndelo koseli. Yana deka. Ko samba uzara nyo penda dimanche bofanda.
cours d'ordre militaire. Bino, botondaka ndenge nini? Waba papa Karambanda sa bon lelo kufa. So pese 10 000 akuma kotsa mbongo na Nikelemba. Na masi mso pese 8 000 wenze na misi no soko bimisi mutu muke muke bengi boudin. Azo si c'est corona boudin. Tant on somba fufe comme eteli, tant on yeso akoti na kati. Azo la triple na ndako. Ngaba des avantages. Yo comment zo kufa boy? Ali bi côté. Même na terre tozo lambo zo meka li papu yo moko. Li papu esili. Na fani penda bo ngate hein fona tuna yo. Oh. Maka lokona ka boy. Aho meka li papu ko. Li papu eke. Sama ya fufu li papu yango moko. Non, yo meka ndesu supu. Na mone kanyi mungu. Wana pe na big face ala. Yo. Oko me songa meka ndesu mukia. Olo ngwa poso pe neke. Ni vai kola nangana maneti te makasi kole kanganga. Bala ngomona maka. Ala dali neti. Mama kola dali neti te. Ngaso ko balingo mona mingai. Ça nanga fufu jamais koko kanane ya bana. Faut angeza ki kilo. Konga mo pesi mbongo. Alors, comment baba yo? Tata talaka tira tata fufu muke. Siko atonda te soko zu ya bana matata loko? Lokoso. Moi si mabe. Ndako mobimba babomba ka fufu na bango pana sana tata. Mona wote. Ndenga basalanga. Na keno tande ko nango batalike longi na manete abi muta malunga ye. Na bomba ba fufu na binga mingi pana epo soko ali tinga na kobo. Na bomba. Atenga ne fubula si tukabe pa. Na bunga ta inanga na senge maya kela ya pompi. Mena mani ke frigo eza. Ngabiga manfu sina ramboursé. Mboka. Pasta. Ngako sakana to bombi za fufu na sai nanga oko regretter mama. Eko kende. Oko regretter. Et puis na zata si sino ko zoba sana boya kate hein. Ata pa bokilo ba. Ozo pa kwa taba. Aso ngo kubaksela eko wana ko so tuna sko mwana. Yoko tanga tena boko yokaso. Ko saka yoko banda class hein. Wanzo babakselanga. Yo za sono ko basebe pona nini? Tui minzaka. Wana ko basebe pona nini? Elia ko boyete po. Kala mboko. Mboko ko da shikito ya. Sama. Oza mai. Yo jana komo na ordre. Oko sila nzoto. Kongo fa sima yo. Ya. Balingi Kongo na ordre. Sama. Yango zo eba te ba okumisa voiture to yo. Kongo te. C'est Kongo ebongi na ko se retrouver te. Suka. Te nzamba pambola en tout cas merci nzamba sali grâce Apache. Bazotala yo to mutuka. Elobi yo. Nani ana succès? Nani ana succès ngato mutuka. Vraiment Dieu est bon. Vraiment Apache tu lui as pété base. Tu fous ma branche au côté de ce boye bâti. Alléluia te. Ben oui. Alléluia c'est salama. Zande yo kolo yo luko bimsela yo ko peso kina lobi posare repos. Makasi. Alors tambola na nzala neba ke fufu ezana ndako na desert de te. Tambola na nzala na kozanga kosaba farfoli. Mwana mukola zo senga mamu keli pandenga na kataka bomba mwana zongolo. Mwana pe aluka te. So nzala. Mwana zo bimana bombo ko jake na teke wanga. Yanga tita tolo pa mwana linginga. Na memeka na kimse pembe na porte na bango. Zika li bombo. Kla. Tanga tena ko seka. Apena zonche malembe ba mona te. Ko nda fa kama mwana mukia sana minute bombe kata ninde. Wana ko saka ekweyaki. Mboka tuka nzamba pambola. En tout cas, la lève tout fort, bandi kwa capacité. Balandi ya capacité télévision. Mona kina simabilité zaki na yemoko. Ouais, Joe Mystique Wumela, sans oublier capacité vie yemoko wa. Sombo. Yangandeko, Marco Loko mobala blessing na Irlande, Wumela. Sans oublier bandi ko tu Iderngom bambote ebele. Na pesi mbote na Papa Emmanuel Miyuna na Ohio Columbus base. Sans oublier William Anona. Pesi mbote na Blandi. Pesi mbote na Mbala Somao, tu vas contribuer pour Matanga, surtout ça. Merci vraiment. L'équipe bien. L'équipe Makasi, vraiment. Il m'a dit en tout cas capable de bébé ça va tout balandia awa. Yo bitola peti yango base. Ça challenge base retourner. Donc na CPD. Pour Mbala Simon ko pesa bango schéma. OK. Zamba na miso ba te bimaza. Zamba. Mais banya bamona ke quartier résidentiel de quartier ba lion tonga mala. Malamu. Na hotel ya bamama. Tikabo. Yango de base. Bayi bakale on a lobia on développer en pôle réqué si ce monde à Zamba mais bon mais aux quartier résidentiel aux quartier moya oh maluko chef coutumier Zamba nani le chef du quartier nani Valérie Mbolo na Zamba za nani
C'est ça. Simple messieurs, to débutant to population. Le pas dans le gouvernement ni, ana poste ni, lion de na tobi qui est président. OK. On peut sa branche tout, bayeba. Vraiment. Ouais, c'est ça qu'on a musa. Après ton côté ne bal. Cartel de danser na kati ya mai sakawa. Wapi? Puis tout le monde na kaiba. Ebale. Mais ton maman mabudingi na ka na kati. Boyeba. Ça va pas. Merci en tout cas, Pasteur Nzamba Pambola. Yo Pambola batinyo so balandi biso en tout cas. Abambola Kapage TV Mobimba pe ba onyo so balingara biso. Tokutani prochainement na numéro à Sika. Numéro à Pasteur yango wana bobenga e ko sala biso vraiment bien. Biso so la carte à Salange et so la biso bien. Merci à ba partenaire nyonso baroya na ba bazali kolinga koya Pasteur yo aza disponible pour ba spot na bino, ba publicité na bino, na bino nyonso. En tout cas, tozawana et ça la biso vraiment bien. Merci, bye, à la prochaine, au revoir. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. De la lotion à la vaseline pour lèvres, sans oublier les savons et les sérums pour acné. Sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rude Beauté a les sous Cynthia Kapage Auto Sokola apakola kaba gamme de beauté et Rude Beauté. Bato nyonso balingi tena bango ezala kaka lokola mwindu ya ngoro. Yango gamme oyo ata bébé apakola ngo. Olingi tena yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko e o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo. Mafuta na biso yango ne mikolo na so pakola. Oyo eza na base ya papaye, savon na biso eza na base ya papaye. Mafuta na biso pe kitoko. Ba o balingaka monoko na bango koma na kwa mwa rose, bokomi ko sisa te biso na mpona kobebisa monoko te. Rude Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rude Beauté atie biso yango so omonake batache moko esali ngai ya mwindu Rude atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rude Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basala ngo na kati ya mafuta soso pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bebe aopakola ngo nazo recommande bino bagamme ya Rude Beauté bozala vraiment déçu te o voyager te place à moi te place à malili en tout cas bagamme ya Rude Beauté etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rude ndeti na bomona poso na ngai bebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Rude Beauté. Rude Beauté oumela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rude Beauté. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, les robes de soirée, les sacs, les chaussures, les perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Kapage TV. Kapage TV.